Capage TV. Capage TV. Ba passer ba bomi mboka kaka bino moko bo betel ba passer mito ce doki maboko. Botikaye botikaye zo fingi ça va passer au fingi église corps du Christ botikaye. Terre après ça passage que ba pasteur ba ngande ba bataille. Pétage eza na Bible nulle part. Basero bazo na pétage, basero bazo na mission. Basero bazo na kokota ba recrutement. Ba recruter ba talitai. Pourquoi bazalaki kaka nzemo moko boebima po ba kende basala recrutement. Tozo luka ba chantre en église. On cherche des chantres à l'église, venez. Na rotina bino pas ba passer bazar. Oh ba ba nzambe ba luka ba chantre. Vous savez c'est la chose de Dieu. Na batako kombo en église, vous serez bénis parce qu'à l'église il y a l'argent que vous cherchez. Oui, intercession, on vous cherche. Mais bozelika que buzo ba moko salama quelque part, ndebo kende ko se faire recruter. Vous vous moquez de qui de Dieu. Parce que voici l'homme rozong selete. So zong selete muto esa bien te. Point. Oh na bi voici l'homme muto esa bien. Il y a junior sera na kombo asika. Olobi bien kombo. Est-ce que batona yena nyokwan? Kuna ezaka kombote comme fandaka na miri likolo na banderole mais o ezana kate za baton kola ki jamais akopesa ngona mukuna c'est clair et net ce que j'ai pesa mukuna batu ba okape si l'église ekufi parce que ce que zotelema eza mafuta ya voici l'homme défendu kuna lala pungi liwa ya reine eza délivrance pour na muki c'est mon opinion selon l'esprit de Dieu parce qu'on a prié pour ça. OK. Okoyoka mu pe batu ba kolobango dans les jours à venir. Attends, théâtre va se repentir dans un message. Va se repentir. Au moins, Mikolo, on a ça prophétie. On a ça qui est au sommet de Baliwa. On a ça prophétie. Mikolo, théâtre, Kobimana Buzo, Bamoko, Barofinga Nakate. Mais comment on continue à battre Bassana Namabe. Bazan a besoin de délivrance. Bata théâtre, Bana Posa Nini, et délivrance. Nakata Bata théâtre, ma baisé Billy. Dieu m'a montré beaucoup de choses sur lui. C'est moi, Kofi Olomide. Je vous le dis avec cœur. Si vous voulez aller de Bruxelles à Paris, de Paris à Bruxelles, aujourd'hui, il y a un moyen que vous devez soutenir. Et un moyen que moi je vous recommande, ça s'appelle Neo Tam Tam. C'est fait de main de maître par un Congolais digne de ce nom. Moi j'ai fait l'expérience. Et je peux vous dire que l'expérience a été concluante. Donc désormais et dorénavant, pour vos déplacements, si vous voulez faire venir quelqu'un de Paris à Bruxelles, Neo Tam Tam. Déjà, c'est notre devoir dans la diaspora de soutenir les initiatives des compatriotes. C'est comme ça que notre pays retrouvera sa dignité, sa force et sa percussion. Quand tu es belle, tu voyages avec Neo Tam Tam Voyage. Vous m'avez toujours cru, je sais que vous me croyez. Oesa 12T, Oesa 13. Neo Tam Tam Ndé. Paris, Bruxelles, Bruxelles, Paris. Que Dieu vous éclaire et reste focus sur vous. Double King, le maître de double demeure. Bossia Moka. Jacques Pemba, Belade, Inoël Ngoya, Charisme, Boutique Aloha, Nathalie Bouba. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné. Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau, tout en la gardant éclatante et uniforme. Rude Beauté a les sous-soucis qui capable de sukola apakola kama gamme de beauté et Rude Beauté. Bato nyonso balingi tena bango ezala kaka lokola mwindu ya ngoro. Yango gamme oyo ata bébé en pakolango. Olingi tena yo ekitate e matate ozaloka mwindu kitore e o éclaircir poto na yo oye a gamme oyo. Mafuta na biso yango ne mikolo na so pakola. Oyo eza na base ya papaye, savon na biso eza na base ya papaye. Mafuta na biso pe kitoko. Ba o balingaka munoko na bango comme na moi rose hein, beaucoup ko sisa te biso da pour ko bebisa munoko te. Rude Beauté a biso
oyo acné sérum oyo eza mpona bato bazala mo elongi ekota babuto ezosakano makasi ozala na poto ozala na afrique buto elingi oyo elongi mafuta oyo solution Rit Beauté atyeli biso yango so omonake batashe moko esali ngai ya mwindu Rit atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala yo allergique te donc nyonso eza naturel omonisa Rit Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo basala ngo na kati ya mafuta soso pakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bebe aopakola ngo nazo recommander bino ba gamme ya Rit Beauté bozala vraiment déçu te au voyager te place à moi te place à Malili en tout cas ba gamme ya Rit Beauté et etika okaka date donc conseiller bino bozala kaka toujours fidèle na Rit ndetinga beaucoup na poso na beba te pour sepela na poso na mikolo na tinga nika na Rit Beauté umela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rit Beauté. Papa, aurait des oyango. Est-ce que biloko yango c'est yaki? Coco Télézawad. Mbote na biso? Mbote? Maman Kapache. Yo posa. Ah on a regardé ça. Na conteneur. Na conteneur bakaro ya chantier. Ba yebisinga sérieux za makasi hein. Eza pe na agence ya mbongo. Soko tindeli mutu mbongo pona kozwa yango eza facile. Ko bosa na te oredezo eza pe na flat hotel. Bino batu bovanda kalibana mboka polala na ba condition kitoko. Notre restaurant vous propose une exquise cuisine qui fait le bonheur de gourmands. C'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter. Livraison à domicile. Nanda kuna yo. Baye ko tikela yo. Ezali. Bino moko boyoki. Soki Monique na famille bozala kana batama baby loke bunga pamba. Hein? Awa livraison à domicile ezali. Bakozwa bake ko tikela yo tina porte ndako. Oredezo soki oyaka te kongwe ngake kufa. Nous disposons également d'un service de sécurité pour toutes vos manifestations et un service de location de véhicules. Ozana poto pona kotinda biloko tela ba adresse yango wana na ba numéro de téléphone contactez Oredezo okozwa biloko na yo nengo tindi. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro A8 de l'avenue d'Ibaya, quartier Matongé dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible, et au numéro 44 de l'avenue Baoumbu dans la commune de Matete. En Angola, martyr de Kifwangondo vers l'aéroport international de l'Angola. En France, 47 chemin de Petite Fontaine, 91 180 Britney sur Orge. Maman Kapache, Oredezo, frappe na le, frappe na retour. Ebisa bino ya sika yango eye agence na bino ya kitoko Royal Travel Agency bokozala desite pona kozwa biso eza na mona facilité Facebook na biso eza pe kaka Royal Travel Agency directement au beti et puis email na biso eza directement Royal Travel Agency 0d@gmail.com. Wana soko contacter agence na biso bokozala desite et puis to offre bino bamboka ya kitoko obolingaka. Vraiment les voyages à votre portée. Tout ça wana to bino Chypre, Turquie, Roumanie, Biélorussie et Canada. Agence na biso eza na assurance ya kitoko. Ba o ba ko solo la kitoko ba komona makambo ya kitoko. Vous venez ebele boya ebele selon ya paka na paka suka le koma mungu ate tinya ba lobara wana agence na biso eza kitoko makasi Royal Travel Agency. Pour nous contacter biso adresse na biso eza facile lié eza que non de l'agence pour nous mona biso directement na boulevard du 30 juin référence Equity Bank BCDC. Donc contactez biso na numéro na biso
il y a agence et c'est 081 60 24 373 directement aux Ubisoft contact yango na bandeli pe yango batie arba affiché contacter agence Royal Travers agency beaucoup à la décité et puis pour la surprise il y a que surprise Sabino na ba onyo so ba étudiant o bani batanga na Chypre to solder to bois qui a ko bois ka e c'est makamno nyonso au cause à la décité agence Travers agency kitoko ndengo wana diki bana ya Canada bakoyamba bino kitoko bomoni batuni baso voyager direct bakomi na mboka poto na mindele biolorisi bokosala wana bokoseple et puis na kati ya Canada Turquie Chypre toi offre bino chiffre na prix ya moins cher na $1650 aussi si makamno nyonso boye malamu na kapage télévision to sepeli koyamba bino ndenge to sepela koyamba bino na tango iso Nicolo Iso, Nangonga Iso, merci, bonjour, s'abonner massivement. Et belé, sur déjà, tu as comme 150 000 abonnés. Karami était pour nous, on a vitesse, il y a abonnés. Bon, normalement, déjà, non abonnés, bazaka élevé par rapport à abonnés au monde. On a bateau, batala biso, mais s'abonner, baza est belé par rapport à oyo. S'abonner. Donc, merci na bangope. Moi, difficulté, à la fois, je suis batala sur la télévision, moi, s'abonner, zati. Sur la télévision, il faut aucun téléphone ou bien un ordinateur pour s'abonner. Pour la télévision, ils n'ont pas ça pour s'abonner. Ils allient. Ouais, donc il s'abonner. Non, on a TV, non, on n'a pas ça pour s'abonner. Donc au côté où s'abonner, il faut s'abonner massivement. Et ça, la mission bien. Si tu comme à la fin de l'année, on a payé 200K. Ils ont la fierté à ma maman. Et malheureusement, que papa ne va pas révéler que ma maman. Donc maman va mettre sa musique. Il faut décorer bien moi aussi. Il faut mettre sa musique. Il y a bon on va jouer à blois mais qui va mettre sa musique. Et ça vraiment honneur à la femme. Merci pour la bampaka. On va ta la ranga pour bampaka penza en tout cas va apprécier ranga bakasi va soutenir un peu bata la ranga. Tout ça dans Thomas Jano bon temps to partager l'actualité et surtout biso to karaté to ya mingi mingi na makambo etali actualité surtout biblique pour na ko pesa sango pe ba bonne nouvelle na bandimi pe ba na nzambe nyonso batala kapage télévision to ya mbio moi kala bonne santé papa santé moi bien parce que grippe makasi ok na ba forte fièvre mais nzamba suni na zoki ma ba kisi lobi siko ça va on ba ki lelo fallait na ya penda pour rendez-vous à biso na bana kapage mante zangate mais ça va tout le monde est rentrée scolaire moi timidité za makasi ok moi timidité za makasi et bana msuba zongi te on dirait zate okolo bani en tant que moto na nzambe na ba o nyoso pe bazuma kokite ya kozongi sa bana na classe na mako to koki koloba na bazuma kokite ba lembate ba désespérité ba désespérité nzamba ko pesa makoki toujours bana ba kotanga balanda makambo l'état na biso za kolobate parce que l'état lobarame a salarate même gratuité yango toujours à la place mususu bazo salela yango place mususu bazo salela yango te et puis place bazo salela yango et sala mandenge oyo va suivre exacté suivre aux ndenge ni no moment où professeur bazo et aux ndenge ni no moment où gratuité bolobé yango mais bo salela yango malamu te bo futi ba professeur te po batangisa gratuitement moto azoliate il y a un adage qui dit ventre affamé n'a point d'oreille tant que yolobi ba futi sabatute alors yondo ko futa biso pour na futi sana zwanimi mbongo na futa ba employé parce que yolobi ba futa te c'est que place wana yondo lingo équipé et alors au côté na restaurant moto nyoso dalinga bimisa mbonga bimisa te ponga na osane nazo futa parce que tant ba to balie ba sisi allez bato wana bazeli au futa olo futa totalité ya mbongo baliaki yoko mo futa à compter goutte automatiquement bato wana ba sepelate ba uluka balanda bango mongo ba futa donc eza moi pasi mbongo bato zo futa mate est-ce que biki dollar de matière susu ngala ki ko changer dollar na ville ba pesinga na 25 donc 20500 na kamo mena cité 20000 donc $2.50 et ça nini et matière susu donc makambo dollar et matière susu mbongo ezate carburant est comme quand même flexible carburant ça eko kota eko ya c'est koti déjà moi ndambo musu ezokoma ti le 21 le 21 le 20 et déjà kota mwanda après à partir de date on a PCO le 21 le 20 le 22 ndenge ministre par lobaki biso mo petoyebi parce que on est un peu dans certaines boîtes où tozo zo ba solo à l'état à partir de date na peso ba le 20 comme ta carburant osonga normal mais ndenge na solo babu
bato musu déjà comme sombango normal. OK. Pour musu côté na nzela brasa ba bidon yake bela ba 25 litres. Bele kité côté beach ya rond-point Forestcom. Et côté kuna mukonza mboka za ko bunda et longo na ba ministre pour kimekota. Mais ce qui est déplorable c'est que enseignant ba lobby boy na landi on a ba information tango classe saison. Abi somona mutu bana nemoko ba otanga te maki etangisa bana baninga. Yo nzima ngota. Donc ça doit interpeller nos autorités. C'est ça. Donc dans tous les domaines, sur tous les plans d'Amboka, Ezaya Koubeba, Maman Cynthia, c'est le plus normal. Batusoko Balobi, oh, Bazofinga, Batusoko Balobi, mais où allons-nous? Est-ce qu'ils peuvent continuer à maltraiter les Congolais jusqu'à ce tel niveau? C'est être méchant de leur part. Baningi n'a interpellé Bango. Lucifer. Bon, il y a certaines autorités qui collaborent avec Lucifer, on sait. Parce que ceux qui vont collaborer dans le monde de ténèbres, ils vont éliminer les francs-maçons, ils vont éliminer le peuple, ils vont éliminer les beautés. C'est ça. Parce que la poto, l'élimination fonctionnait bien. Et Bandakala, mais bien pourquoi? Parce qu'ils sont animés d'une mauvaise, pardon, ils sont animés d'une bonne foi. Mais ils sont animés d'une mauvaise foi. Voilà pourquoi thème il y a les pharisiens. Et si les pharisiens dans le domaine est belé. Pharisiens, Torokota, mauvais cœur. Bon, non, merci en tout cas, Motonanzambe. Tout le monde peut. Pakano mukuna doyen malgré au combien on te mais d'ailleurs aux zones gisayo pakape Agnati mukuna Agnati lisusu Agnati alobi mutu ce qui va penser que l'eau soko lingi osakapare nango eza kitoko te zongisa oza maboko pembe voici l'homme abi voici l'homme à après si des cas exemple malgré alobeli était biso voici l'homme qui est à zongisa l'église voilà parce que voici l'homme à zongisa l'église soit zongisa l'église mutu esa bien te point on a vu voici l'homme mutu esa bien il y a junior sona na kombo aseka olobi bien kombo est-ce que batona yena nyokwan kuna saka kombo te comme fanda na miri likolo na banderole mais o eza na kate za baton kola keli po batona ba fanda il faut yo bimisa be fort ya ibe fort voici l'homme masala ah Maman Cynthia maka musubo tika rolandango yo ebi be fort yo ebi be fort yo zalaka en émission na chaîne na yo moko na sepena langage ka moko lobaka na bato basala ke pana yo na bato bayaka be émission obetaka eloko moko lobi place na banda ne loko nango bozala te on a souffert boyebité alors yo yeka lelo bandi ko ngwala on a raison longwa ti masina mais voici l'homme basala ya on a zolo ba voici l'homme voici l'homme nanga ya ndebo te sande mo pour dire ben fort na yo oyo sali attends na pes exemple ya biba salisi maman nanga Martine abandela na zéro maman place aza maman nanga Martine kola pa bolo place aza maman nanga abanda zéro maman kaninga zana ndako na biso ya munene bongo na salon ya munene nzamba pambola biso maman voyage ke poto botini maman na poto yo capable ofandi ya Cynthia pour le taper wana batona tous tche bango contre mais batoteka totimbela ki boule na bango ba kolanda biso yo tchebe fort obongisi ndako ndo sala ngo 3 étages 4 7 étages o tcheba makambo ebele yo kanisi soki Maman Martine ya bi bonengi na teka yo na bana na bandeko no to bozambongo nde moko question non pourquoi parce que tu as consenti tes efforts voici l'homme zolo bawana a tcheba effort Maman Cynthia aseka centre général des Alawapi na bandal n'est-ce pas avenir Vungununu na bandal oto bengaka bandale kota joyelité ya na kombo nango quartier nango makelele zaboy quartier nango zokima lubudi je crois bilomo abongo moto atondisi kuna sali kuna musale zali ye moko passer moko mais kalembele mbete kalembele bonso mo nezana commune Kinshasa pour faire asseoir bandimi ba fana l'église monene bongo et en saka ver ezakpanga na madesu teli panangu bana ko ya mambi ya te be potopoto ya ngai te c'est que quelque part le pasteur voici l'homme a mis ses efforts ses énergies a mutupet place on appelle bonzambe kale pa na ki papa molimo kale pa alobe on na nyoka mina chao vie wana pino kosi azote ya nanko pe aikameli yango bangala balobaka aikameli c'est-à-dire afandeli yango jamais akopé sango na mukuna c'est clair et net ce que j'ai pesa mukuna batu ba okape si l'église ekufi parce que ce que zotelema eza mafuta ya voici l'homme défendu kuna lala pungi voici l'homme a totalement so pe na boma ceux qui va peron ceux qui na boma ceux qui va après ça cap église azongi ça moto azongi saka eza église ampiaka
La ndango bien na fungole lio. Te abi eza pena de mapangu. Na lobi na yo so landi bien ba sombela ye mais voici l'homme eza be fort na ye. So moni muto senga lo ka zongi na pete que quelque part conscience ne zo reprocher ka sala ki forte. OK. OK, yango moni Salomo ezo asala ki sagesse batu ba o la mwana. Yangai abi comme bozo o la mwana bo pesa ngambeli to sani. To kata ye o azui partir le colo na loboko partir le colo loboko mukolo mwana lobi jamais boko sala ngote o azaki mukolo mwana to lobi bokata ka kapachi toka bola bor bokata Salomo atali mukonzata la bité je comprends mukolo mwana eza yo te lobi boka mukolo mwana eza so moni mutu ba pese loko asali balobi no zongisa na pete seke achake be fornete. Mais muto achebe fort babina zongisa au memo na l'état pe l'état ndeko sanini e kabola bino alors na osenga na papa muku na zana reteni l'église ala l'église ebele côté mbongo na moni reteni zo za terre ba konzi ko tamboka ba leka ba Joseph ba Mobutu ba fam butu banani kutu bazana reteni mama mbongo teka muku azana reteni mbongo elo mususu c'est ça ba présent o ba oti ko leka oyo ana mbongo fortune ya makazi mais ana ba entreprise économique écoute ça nini bon mama sincha mutasuka kana mbongo te mbongo bazana ngo toujours pour ça c'est ça mais loke comme sanga batu basuka kana kuluka nzambe mais mbongo azoluka kaka basuka ka o na kuluka nzambe batu basuka na kuluka nzambe alembi abaye mais mbongo ata na minuit aobima ata 4 heures apaka zimoto alia farata aolia c'est ça azana retenu à l'église Ebele, c'est la seule église, la seule communauté au Congo. Je pèse mes mots, surtout à Kinshasa, où il y a une église dans la commune Mokata 4-5, c'est là, c'est cas de Mukuna. Qu'on se dit des choses en face. Qu'on se les dise. Non, à côté, il y a à Tiki, Mukuna a des églises. Et ça, Mukuna, Mamolangi, Otobengaka, combat spirituel na chapelle de vainqueur. Moi na emo pe ya mobali na kati église ya Mama Olangi kuna salve moba etumbebele okaki yango na yoka kito ebi nyoso na toyebi tolandela yango c'est normal kolo vision akufa papa na maman nde bazaki na c'est normal mukolo vision akufa comme Kongola sana culture moko ya buzoba ya mabe ya imprudence ya kozanga mayele culture yango ezani soko za devant leader même si leader ana culture ya mabe ya koyekolisa batute na son absence ba tenir vision c'est ça même bato balandaka bango na sima bazaka bazoba. C'est une très mauvaise culture. Ouais, tu seras. Na Congo, surtout les politiciens, surtout les politiciens. Tant que moi na politicien na Congo ya monnaie na salle excellence. Bazate hein. Na kei, na chema na monoroté. Tant que moi na politicien na Congo. O ya zu pouvoir, azu bokonzemo quelque part moi na politicien pas ça les locaux au papa na sala nani. Azate. Muta refleta papa azate. Zanga ye mfuilu oya ye mfuilu te misu bazali ba ministre mo bazaya oya ye kuna mfuilu bo fachi yo mtabazi e kanya na lokolo fachi soki na lobi o ole misi mungongo kala ya fachi soki na lobi o akote la fachi yo lobi o mtabazi so na lobi akote la fachi e kangi toma e kangi tele ina lo au moins ya fachi pe yoka yoka ya fachi ya problème nini ya fachi ezali de metoba ndima ke ya fachi na bosa ni te ya fachi sa mutu akoti na potopoto oh ndende kasi mta reposer tata fachi yokati akoti na potopoto c'est-à-dire azubo continue kati ya potopoto ba problème bitumba il faut lukana na bimana nini na potopoto. C'est-à-dire à côté place à côté qui va tout sous bossa ne ba tchele ba koka jam. Yoka il fallait kabwana na batwana. Tout ça la sincère maman. Et puis même mutu o azo il fallait kabwana na batwana. Tango kabwana bango na nzela mayele. Akabona buite bubu mutasimi mbeli il faut lukande no botola. Fatia seko luka botola no mbeli. Na maboka batebeli. Ça je vous dis la vérité. Tango botoli mbeli sko yo problème na yenda nini. Ozana déjà na mbeli na maboko. Exercer yango. Fatia faut exercer pouvoir. Côté wana ina papa ne ba otangola ndenge moko te bande moko te papa na nde musu ya nde mususu awo me mande mususu
nzamba sunga inde to kota na ba 2023 la mamtu na temps etikele muke ako réaliser ba grande chose pour na sentir que mais quand même ça lit pas par rapport à bana belé oui Fachi to sentir que mais quand même ça lit pas par rapport à bana so pesa yo ngana no lobela to sentir que place azo kene na moi temps etikele na muke ako sala mambu belé pe ya ba congolais pe ba wasali na moi temps etikele na muke asala toi se rattraper à se rattraper ya mamboka ba mama sentiment à se rattraper par rapport à idéologie pe vision à papa na tozaka na wana to telemi wana to kende to zonga à se rattraper c'est grave moi retard OK réaction ya maman na biso Bobila Dawa magistral le quoi to lobelika magistral une réaction très magistrale. On est à court, leçon à Pesnama. Marcas. Court. On sentir moi ça mukonzazo. Ta maman Bobila Dawa n'esprit a bien battu concert à Bassignon surtout à Bakonzo balega na mboko. Apia bango leçon à partager na bango. On m'a dit que lobaka ba maman bizaleli. On m'a dit que l'église lobaka prière à ba maman, réunion ba maman pe présidente, ato baleka, ba honoraire, ba kutana, ba sangana, ba luka Bobila Dawa. N'esprit a bien. Bango tu bakambi mais mutakamba 32 ans le roi Bobila Dawa ati afana mutasali 32 ans ola nanga an expérience au santé au sentir so loba akope sa cour même komanda na ba konti on dirait dans la colisse papa on dirait tes abongo parce que la Bible dit je te ferai une aide. Malheureusement aujourd'hui nos femmes ce ne sont plus des aides bango ne ba ya pena mu finu kwa sanduku basi finika ba papa bazuna brique pour bima bien te bacher kono azu brique donc na brique ba la jipe na brique basa lelo to koma et a passer pe mawa mutele vara moi si ali vara mobali za moi si bako sabi note o na papa bandai kolela mo na bengi ye pembeni na lobi no mutele vara mobali za na kamwe ke papa bandai kolela mobuta zebilela lelati charge ya charge tala ata ba Fachi wana bozomo na ba Félix présent lelo na kuzwa lela charge oui problème ya nini Fachi ya béton eza bato balo ba béton eza béton ya 12e rue soki 12e rue ba meme na 12e rue a comme Fachi ozo kamba mboka il faut réfléchir mama ko kamba mboka munene mama Sinza a okuta na makambo ebele on a baka l'homme le plus tenté na Congo na ba pays au diable bundisa et ça va président république après ba pasteur zo niveau mais pasteur à sabo mais na combat pasteur ana C président république ça likolo combien de bato ba osele ba kisi pour ba koisa c'est ça combien de bato azozo on a charge ya mboke leki bato mingi balobaka ba pese bokonzi akambaka deux villes ville à Kinshasa na Lubumbashi abimi basuka pembe bele kolekana na commune Pemba botika ya fana botika facha fana na commune ça je vous dis la vérité exactement comme mutafachité na zoloba moi je dis la réalité OK azeko kamba IDPS ça ce n'est plus l'IDPS c'est tout la RDC c'est tout un continent un conseil le disent RDC zali continent si azo kamba batumito et peta ya pétage ba ministre mito peta et doka ba miso basala doka yemoko facha fani bona linga eloka lobaka tala bino corruption niveau za na mboko ndenge ngai Félix na kutela yango esanga moko somo alobango oui ta lobango donc pour dire pour nous diriger mboka lokwa RDC c'est pas facile il faut avoir une bonne femme lokwa Bobila Dawa ko pesa basi na bango pe ba leçon ata ibisaka bango boy baza na komi kitisa mabe na biso na Maroc Baké de Maroc. Ah oui. Baké ba pesi fleur. Balobi maman tenga to personne ni mbote. Il faut chercher les zéros. Abeti sagesse mon. Maman Sinche, il faut chercher. Merci les zéros. Aza zéro. Il faut chercher les zéros. O balobaka les héros sont tombés. Ba matéa to théâtre. Héros senini akwei. Ba Bobila ba héros. Si tu veux voir Mobutu et pas Bobila. Kende za komikisa. Ngana mama mukonzi ngana lekala biso beto lekana pouvoir ngande bito na pouvoir siko to mona yo lobi ndenge nini merci il faut chercher là où les autres sont tombés pour yoko ya wana na vie vivre mingi na bato basala berere mingi na vie ke o vivre na bato basala berere muke makasi na bandeli omoni na vie fana na muta sala berere trop mais ça na bon moy oui pourquoi banzela kweya yo olinga OK pour yo ça déjà banzela bien. Or tu te trompes. Même la Bible lobby, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. C'est que le parti dont tu ignores, ça peut t'amener à la mort. D'où y a l'éka qui wana koya qui ne vous secret pas naïe. Voilà.
Que Dieu bénisse maman Bobby la dawa. On sentit sagesse. Tant on a hollandais dans Olela. On sentit mboka kenda mboka edaya. Mais bon, bakenda super kotonga kunati. Bakenda pe kotonga kuna tala mboka depuis botika pa mama potaki. Abi bakende koloba kuna. Maman potaki ya solo na raison. Nyonso oui, alobi vérité. Mutute kasi bato bakende kotonga. Ole bakende kotonga. Mais bakende ko sagesse. C'est ça. Bakende ko luka sagesse mama bokamba kindenge nini mama ya. Ngai soki na sala bo belo benga basala. Bobo aka mutu nyonso. Bobo aka pe biso. Lelo komi o après bino komi d'opposition ezate. Bobo yango ya moka lobaki yango. Oui. Abi kongola e bakeloko yo alukaka te. Danger déjà yangwana. Ba pasteur batumabe, ba pasteur babomi mboka. Kaka bino moko bo betel ba pasteur mitese doki maboko. Botikaye, Botikaye zo fingi ça va passer, au fingi église corps du Christ Botikaye. Après c'est un passage que ba pasteur ba ngande ba bataille. Il y a des azay hypocrite. Non, ne confondez pas bouzoba na hypocrisie. Ne confondez pas manque à respect en soi. Ba bengango pudeur. Il y a un mot en français pudeur, beaucoup de pudeur. Il y a des hommes de Dieu bah, ça sans pudeur. Mouton ça sans pudeur, ah mais mon hypocrisie t'était. L'hypocrisie c'est autre chose. Non, sans pudeur. Pudeur c'est le soutien pour motorialité. Or ce qui moutou, aux autres quand ça na bon moto, c'est qu'il y a des choses. Soit tu ngobela liboma ou bien ça moi mais mon akufa pour atteindre battu sous. OK. To comme. Toujours à Bobby. Bobby a maman oyo, il faut ba maman présidente ba lukaye até ya bango. Pour au moins on va vivre les lots. Bobby a vivre quand à se comporter comme des bango bazo potana ezala o auti koleka ezala lelo tozo potana ba potana maramba est mais ça a commencé depuis l'époque de Mobutu ngana ndaka politique et bandi na bango te bandi na époque nani Mobutu Bobby la dawala dit maman Cynthia. Mais Mobutu a su maîtriser nos frontières. Mobutu a donné la paix que personne, aucun notre président nous a donné cette paix-là. Mobutu a fait en sorte que Ngalelo Mungala n'a maîtrisé Soeli na ebisi ou cette dialecte bakatangé. Nako sola mulubakati, nako sola na muemba, mubemba, nako sola muchokwe, nako sola muluba, mukongo à cause ya Mobutu. Abana okabolate, Mobutu azeko sangisa batu. Baluba batonde pa na biso kuna na Équateur, biso pe batu baluba pa na biso na Kasai ba soeli batondi. Mobutu, c'est ça sa force. Maman Cynthia, tu ne peux jamais exceller dans ton travail si tu n'as pas de paix. Vous savez quand il n'y a pas de paix, tout va mal. Ouais. Même dans un pays. Tout ira mal. Vous comprenez? Mobutu avait compris là, il a la clé. Maintenant, qu'est-ce que Mobutu avait fait au Bakondio, les Kanelo, comme ma kimia totalité n'a pas est? Que leur femme aille demander à Bobby Ladao. Ton mari faisait quoi? C'est la moindre des choses. Non. Pour les décritiquer. Merci Motola Nzambe. En tout cas, ngamo pe te kingama mususu mama Bobby alobaki. La réalité à vie qu'on sous-estime mutute pour la mutute pour vie oyo batwazo vivre ça obiso toujours penser na makanicité ça vraiment na sagesse moko élevée bibliothèque manqué bande peut ko coincer quand même ça vraiment orienté moi je vois Mobutu de so batika qui est Christian Ngarabe bandika Angabe te bandika kobanga te Bobby Ladao là mieux outillé ça je vous dis la vérité mieux outillé ko parlanga na ko douter à côté ya ba ministre na biso à tout à côté ya ba conduite Bobby la fin c'est moi pesi bango leçon o azo pas mobile na et puis Mobutu était un bon mari sur l'andi ndinga zoloba un bon père mais oui na respect ngai obi Mobutu bazolo baka apesa ki kimia frontières ça qui protégeait tribalisme ça qui était mais écoutez quelque part Mobutu ne voulait pas aussi qu'on touche un Congolais zaïrois au toucher Congolais toucher Mobutu toucher ba maman tout le monde Mobutu comme ça mon slogan mais aujourd'hui ba kondio baza lelo ba leka na mboko est-ce que ba ida biso lelo combien de fois ba oboma ba Congolais ba pays étranger mais ils ne disent rien ça vient d'où ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, maman Cynthia, ça fait trop mal. On doit dire certaines choses tout haut. Qu'est-ce qui se passe? Mais Mobutu, tu touches un zéro, tu touches Mobutu. Bah, qui wana Mobutu? Pourquoi les lots va continuer à se voir quand la RDC va bénéficier d'un moteur? Ça fait trop mal.
Toujours il y a faux pétage, avant tout un dossier moussous. Bon, moto exact. Bon, ce qui afro pétage, bon moto exact, merci beaucoup. Bon moto exact, et ça qui na rotanga moi verser mouké. Toke na mouké. Toke na mukanda. Toza mukanda ya Matthieu 15. Matthieu 15 na 13. Yoke loko Bible lobi. Toute plante qui n'a pas planté mon Père céleste sera comment déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Des aveugles. Aujourd'hui, nous avons des pasteurs aveugles. Asa bimi, les pâtés bimi, asa bunginzela. Mais curieusement, tous ces pasteurs-là, pétage, baza acclamés par des gens pour baza na maïna makila comme biso qui se disent baby yesu. Je viens vous informer. Vous qui recevez ba pasteur nyoso oyaba buzoba na TV, Dieu va vous frapper. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Même la parole est ça. Dieu va frapper. Nayo mutozo participer na mabia mutwana. Nzamba lobi bango to baza banani parce que sous mozo lekel comment ba journaliste boko ya ba pasteur bo sala saka émission ya buzoba, vous vous moquez de Jésus, vous vous moquez de Dieu. Est-ce que ben mission la Paul bo sala ngola ba imam te? Pourquoi vous ne le faites pas avec les musulmans? Ba otumba ma chaîne qui on a YouTube. Pourquoi vous ne le faites pas? Et pourquoi vous allez chez les pasteurs allez faire les bouzoba ou qu'on péché bisoba passer tout ça l'accord du Christ to est vraie évangélisation parce que beaucoup like sabatu mabe quel discours baso pe sabat son a quitté na tengelo bobimba o compagnie que baso pe sa discours ya mabe na ba nza message ya mabe basi ba bimi na nzela pétage eza na Bible nulle part. Basero bazo na pétage basero bazo na be mission basero bazo na kokota ba recrutement ba recruter batali taille. Pourquoi bazalaki kaka nzemo moko boebima po ba kende basala recrutement. Tozo luka ba chantre en église. On cherche des chantres à l'église, venez. Na rotina bene pas ba passer bazar. Vous savez, c'est la chose de Dieu. En église, vous serez béni parce qu'à l'église, il y a l'argent que vous cherchez. Oui, intercession, on vous cherche. Mais vous avez quelque part, vous vous moquez de Dieu. Donc, bateau, bateau qui ne peut pas recruter, mais comme intercesseuse, comme chanteur de Dieu, chanteuse. Au moins, niveau qui les bébés. Aux hommes, ba message eza ba message eza ke kala mingi te na bisa ke ba passer ebele ba odai ba miso bobela maboma ba misunza masabi miso bango polele ba kotaka ba monda bakisi bazaki na biloko nzambe monda bakisi bebisi bango nini mitu bino bongo na ngoje ya jeté eza passe ngai na lobango mais na pambolika nzambe parce que na moni chanteur moko munene ya mokili na biso na otanga na nga kombote a chanteur munene ko ayebi ko yemba musique yo to ba ya mokili. On a le baraza musicien et l'équipe de musicien tout. Asa grand musicien, vous savez l'émission à Mumbai, à Tanguy, grand, c'est un grand. À côté de Batidio cher, ah on a le besoin de référence. Basala qui boina pasteur Moroboy, à Osama Kiré le micro na TV. Mais vous qui va comme soin. Abina Olaxai, dans le stade Joana. Or Joana parle bas ceux qui bango ba koti lola, c'est qui par sani. Ah kota lola. On a pesisco musicien on a raison. Aibi ba secret na bango. C'est parce qu'il ne veut pas parler. Laissez-moi vous dire une chose. Le frère là, il est allé n'a pas pasteur. Je vous dis la vérité, il allait étaler tout ce monde là. Mais bon, ça s'est précipité pour il y a fanini wai ko autala bango. Et ça buzo bamoko oyo toko ko na katité météo mais mabana nzami babi mana buzo ba. Satananda zo agir katina bango. Vraiment. Reine Elisabeth a mais na yoki pasteur mo le biso azui pasteur wana Aobete makofi. Na yoki passer moko azoleka ye nyongo ka ye. Peut-être alobi aza karateka abi poatika koloba loba abi arozela koti na supermarché. Taka zo bi marki ka to li kof na sima. Pasteur mais ka ba loba. Oui, bazolo ba papa jayebi no. Abi so azuye. Arobete abi kuta robete nemi. Arolandaka aosa l'émission na chaîne moko ya ke déjà rozela. Il y a un pasteur. Aïe, la Tarazobima, Azana Bagarde. Il y a des étrangers. Bon, Johanna a sarapé bien té.
On a appelé dans côté la passer Denis Les. Et oui, dans un côté na ceux qui Mogish on a comme attaquer Denis Les, c'est un mauvais signe. Ce type ne peut jamais se tenir debout parler devant Denis Les comme ça. Pourquoi caractère na bras? Ah ma bébélé. Tu es bébélé. Na pasteur. Na pasteur hein? Na pasteur hein? Na ça la recherche en tant que pasteur. Et puis na fois na pasteur autour ba grand. Pour ba grand bazar. Moi je vais pas voir la chose que les gars pasteur mon bazar grand. Maintenant on a bimi comme grand. Et mais ba pasteur bazar grand to solo la katoye bani. Tu vas passer la Bible bambate yo yebi. Na yebi maromna lo ba je pèse même. Et puis na ninga mutaya wa telemito a contredire à lobby. Mais il faut ça makasi pour ngolongole na rai. Ngolongole na rai. Denis de sa raison. Ça c'est pas un homme de Dieu. On a dit qu'il passait le permis. Comment tu peux mettre qu'il passait le permis? Denis pas un dans ma tête. On a dit que bien, tout peine indie bien. C'est pas bon. Comment tu peux dire ça? Un homme de Dieu. Na TV. On a vu son azul Denis à côté du supermarché dans l'indé kana sima. Kong. Na seki. Baba ta mamboke. Sly with Rose vous offre ses meilleurs produits, les robes de soirée, les sacs, les chaussures, les perruques et d'autres accessoires. Nous sommes disponibles partout dans le monde, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Pour plus d'infos, contactez-nous sur +614 70 68 51 65 ou sur nos pages Facebook et Instagram. Sly with Rose. Oh, catch américain, ça le théâtre, mais les jamais. Ouais. Ah. Pourquoi il bat? Reine Elisabeth a confié à Arc-en-Ciel et Bima qui a. Il peut avoir des fois. Bon, il est tout yébit. T'as la liste, à la liste. T'as la bien liste, ça va bien liste. T'as un beaucoup consommer, c'est ça qui est bien. Mais t'as là, à comment liste pour les noirs, oh ils auront bien. Bah ben dans le monde, on a geste moi ça la dès que yo sali on a bioté. So moi m'ta fanda ka geste moi côté boy, aigle te boy. Ah parce que y a la partie non ah. Geste on a. So moni arc-en-ciel et bimi ça. Bah toi ça arc-en-ciel va bête mon condom. Vous savez, arc-en-ciel, ça veut dire quoi? Tant moule bêta qui 40 jours, 40 nuits. Na bateau ya nani ya Noah. Mboule bêti 2 jours na Kinshasa, banda ko zindakate. Quand il y a une forte pluie, une grande pluie et bêti et se battre dans la ville de Kinshasa et s'abattre pendant 2 jours. Qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons qu'il y a des noyades de Salama. Il y a des scandales, des naufrages, des mambibélés, Salama, pardon, Banda, Kwezik et Zindi. Mais pour vous le mettre pendant 2 jours. Bon, on se met 40 jours. C'est ça. Tu t'imagines, le monde disparaître. Parce que pour se rassurer que Mboula Boyebet a les souté, Batoba Koufa les souté, pas 16 à les souté, pour Mboula Bongo et Bomi Mokili, pas Bomani Mokili, Nzama Betsa Opé Bomanini, Mokili, Ndepla Bandele Sous. Bateau. Na 12 tribus au côté qui na bateau, ba on est ba écouter le sens. Siko, bateau ba leli, noa leli, to monde lo ka boete, e ya ka li souté, to boyi mbula boy. Na beta ka li souté. Nzama le bi pona la ki sabino, ke ko beta ka li susu te. Na sana bino alliance. Signe alliance n'est ça qui ni arc-en-ciel. Très bien pour dire arc-en-ciel ça veut dire quoi? La fin du mal, début du bien. Amen. La fin, il y a ma bé, début, il y a ma lame. Rien à koufi. Moutamabe a daé, si vous délivrez ce côté dans le monde, c'est ça, c'est une révélation. Liwa ya rien déjà délivrance pour la mouki. C'est mon opinion selon l'esprit de Dieu. Parce qu'on a prié pour ça. Ok. Dans les jours à venir. Au prophète déjà nos grands aigles. Ils ont droit à aigle. Aigle solo ne babisol. Tout le monde en musique selon la parole de Dieu. Bible le dit. Mon dit mais faut ami pesa kama kasi na nzambe et pas na nzambe parce que il renouvelle notre force quoi ba aigle des aigles tout le monde a le droit ba aigle
na pesi prophétie le roi ya mwana moi soreno et a délivrance ya monde particulièrement la RDC ba pays oyo nzamba chamaka mbebele arc-en-ciel toke bimi na le roi mutunde koloba mabe esili mabe ko sala malisute na sali bino sko na alliance pour la défense amoki donc makamwa mabe ki muta mabe adai aleki so mabe zo vraiment. Nasa sur papa qui marabo qui na famille moko na Belgique. Papa abimi na mwana na ye abotisie, abimi pe na mwana mwasi na ye oya ki na ye na libala abotisie. Maman eloko wana etamboli batumi ba bango. Vous savez, elle n'est pas la première personne. Cette personne là, elle n'est pas la seule. Le papa là, il n'est pas le seul. Et Bélézo Salama Bongo, au moment où je parle, il y a beaucoup de papas qui vivent avec leurs enfants. Surtout basi oh ba moi ça y na moi na libala. Et le quoi comme mabe, babi so peut ko banga na zo moi si na pesa ye na mobile mususu azuisi. Voilà. Na moi na ki toko makasi boloko Ibrahim na ngai. C'est ça. Ibrahim Bontongo, moi na prophète Jana ki toko belo wana. Na zo na pesa ye pa mama na bango na kene na libala. Si po azo wana na ebeta dam na ite. Na ebite soki aza auti wapi mvuruku moko boye et ya ivimu un inconnu aya fana pemela mwana nga bio na souffrir na ye. Na préfère na tinde pas ba koko na ye, na tinde pas ba ndeko na nga ba ndeko ya mwasi ya mama na bango, c'est de n'importe quoi. Et ça ba imprudence wala na no mama sinti ngelo bani, c'est très grave ta likambo bona ndela ngo. Ouais bien ngelo bani. Yo ke musika lobi mwana ya mwasi ya ye na ye. Abimina nuna mwana na ye moko ya boti. Wala boningo bala bana biso pe nga pene na kanga Ibrahim na ngabo Jano, ke ba mwana ya po wa beta biloko. Mais oui, ma oh. Les sons nini menga pesa biso. Oui, ba maman ba ko mo bangela ba papa. Les sons nini. Les sons nini. Inceste ya on. Net ndeko na ngabo kulutu na nga maître papi e ongo bontongo na nga papi na nga maître bienvenue afani na bana na ya boti ya basi wana banini olo bana moi si na ye maman disi que je salue en passant ke bana maître papi arobi mana bana wana. Idéologie n'est pas. Maman Cynthia, ça c'est un problème très grave. Moi j'aime travailler avec les aigles. C'est quoi maman na banda c'est ça. Loin de là papa va bimana bana. Et à kindoki na ye. La problème il doit aller voir les psychiatres. On en dit qu'on ne vient pas. C'est faux. Et ça va gêner. Parce que à Salangope, dans Rotterdam, c'est Rotterdam, à Salangokuna. À Kekolinga, moi, na camarade nae. Ce qui moi, c'est un camarade nae pire. Et il ne peut pas retourner à qui me place au Salagaf na Belgique. Et ça se répète, quand tu persévères dans le mal, comme diabolique, c'est-à-dire bataille bien. Et ça, tu as patience, la magie. Comment tu peux aller toucher à ta fille? C'est ça. Et puis, cet homme-là sait ce qu'il est en train de faire. Et puis, ce n'est pas seulement lui, c'est un message que Dieu a transmis. Il a transmis ça à tout le monde. Les hommes, les femmes, sachez-les que aujourd'hui, nous vivons avec des gens, des hommes qui sont, je m'excuse, des démons. Il y a des hommes démons près de nous, que nous ne faisons pas attention. Je vous l'ai dit, il y a des démons parmi nous, maman Cynthia. Il faut faire très attention. Même quand tu laisses ta fille là, dodo, il faut faire très attention. Abimi, et pas master. Balobi kene pas parce que batinga convocation na lukana kende ali kama robata mate batinga ngana bata mun no repart. Demo za mun nokoti. Yango moni basi lelo tout ça ezali basi bolingi ko bala n'importe qui. Yango na poussa. Yango na biso na 6 âge poussa ni. Yango na biso na bi il faut actualiser mariage. Le mariage d'aujourd'hui doit être actualisé et ça pour ça la mise à jour. Ba maman na biso akala bazali ko bala solo bizale. Yango moni ba pasteur peut pas actualiser maté ya ba maman bizale na l'église. C'est ça. Ba maté ya maman bizale li et maman kala terre makala pasteur longo lango maman bizale. Aujourd'hui ça maman bizale te ba maman androïsé.
ba maman to du jour ba betaka mise à jour neti basi mikolo ba komo beta nzoto bango basi mise à jour abimi na mibali 4 kaka même jour tango abi kena okena le pa mobala beti mise à jour ya nzoto na basi azongi mikolo ka ba système mise à jour azongi abeta fandeli ma ya glace papa yo tango simbebu sika ba simba terrain mise à jour mise à jour mikolo e yindi mama Cynthia mikolo mise à jour e yindi et comme koleka na bato ba bimisi ba produit mobala qui voyage à salier film na film ata 15 mibali tango yo ye chéri OK aussi pour mibali ba ye bien ce qui plan ba utiliser tout na ba utiliser ba doyen ba yali to pena ba doyen ba spécialiste na mo ata ça la tela ba na sa teta beta kada mais kuna spécialiste yo na o sentir bete petit ba simba ki yo ba si siko ba komi androiser yango il faut actualiser bolingo mikolo bolingo baby changer to komi na monde à ténèbres to komi na monde ya kiff Mondo Kinawa. Vraiment. 9 ezanga ndenge ba mise ba yemba tango ayebi ke joie ake actualiser ngo asali mise en jour abeta pena mise en jour oyo simbi bolobi mama na sombelo mutuka nzoka nda beti ne mise en jour donc il faut contrôler maman pour mise en jour de comme makasi na kangi parenthèse maman Cynthia comment actualiser ba maman kala bisali bisali ça veut dire que comportement atika la kala wende pardon na cuisine alambaka ba maman moko baze koyeba komi batela ayebi mateya koma mwasi kotambola na ndako mais lelo ba maman lelo oke no bala mwasi o bala mobala sa bébé akomi androisé mwasi akomi androisé libala android android libala technologie ya mabe c'est politan mabe côté ba maman kala bango ba yeba ke masalate mikolo to actualiser libala saka bizalite libala zape mwasi lukambo libala zaka bizalite libala za mwasi oyena ndamo bali pasani ayena ndamo to sanini to sangisi. C'est que ça pour Francis Tatou. Maman. Que moi si peux faire ça, moi sous bassement. Naza pour faire Francis fois 1 milliard. La preuve année que naza na mwana na ngai. Naza na mwana na ngai ya molimo. Moi si faut moi ba cadeau pe pas mpaka. Oui. Oh. Kinshasa ça la ngote mena lumbashi basala. Kinshasa nini? Kinshasa oeli moi si mobali cadeau bien moi si cadeau a fingi. Or, cadeau, c'est très important. On fait cadeau et puis fleur. Na zui carte postale. Ba on carte postale ya monene bo. Na komelo be klisi de bene na pesi. Ngana be mutu. Ba pese carte postale na fleur azui to kuti on a full. Après to kuti on a full. Or les ala raté. Et lo ko ne ko sala raté. Maman, na mwana yo za au travail. Eza mabe. Imagine toi sikoyo. Ba so ba kuna pema. Non, oui, non, pema ndene. Ah, pe kala mingi te o bala. Ah pe ozobala ah pe nzamba osama mona libala o pe so libala kitoka ozobala bato basutu ki sincha obala bisutu ki la tali litoi ba photo ne bosi bozu yesu ki wana te bosana ba photo ne lokote na komona yesu amen bosi bo zoom photo sinche kokite bo zoom pena po batala soka sana nsemi zoom o beta pena ba zo zoom makasi na manza ko chaki lobe longwe ezali et comment dirais-je OK là on regarde téléphone à cher pour zoomer la côté na bandi masoto tala ana ngote et après ndozui nini kola sunga tali ka fungo litu aobala karate aobala ala davi oza ba benga o to mwana mukoni to papa ba cadeau ya licho sambela nzaba peso na vision c'est ça lota okay ya licho ta pesa ba cadeau on m'a tellement que bosali biso mabe trop to komi nini mayele merci to komi ka attends autour la question la kangolo delo attends question mabe to go pega kiti nini te na personne ah et comment fait bongo maman to doki tellement trop boninga ça na sina zuba coup et suba coup te comme chiffon oh wacha coup ele ki to comme ma chiffon tango lo balaka job mystique nini asani te na to na job mystique afanda wapi prophète te pour ma belle ki nini oh ele ki ba pharisien ba tondi mama misono kitoko mais ça qui na kuzusia ele no te bien tabika pendant ce transport até c'est pélicioté pour y passer nos nuits c'est ça pour nous donner c'est battre la vie. Maman Cynthia, il faut actualiser le mariage. La femme doit travailler. Yozo salade. Vous pouvez me balader au salade. Tant que vous balader, nous avons le comité. Oui.
tika kotika mama na ndako toteya mito eza te ke mboke baby pona poto mboke baby te c'est ça oui botika to fanda mikolo il faut ko actualiser mariage amen actualiser mariage zala tande na moi si basa lelo baloka ba mama kala te mama kala ato bete mbata ato sali nini ato bimisi gaz liboso ne pi ato sali nini mobile na ngai basa lelo bimisi gaz epa bimisi lio o chebo ye pa che o taxi musapie pa la kisio o sakano zui mo silibana ye pa bimi nde basa lelo du il faut ko actualiser pour le loter actualiser ngo ndenge nini zala gentil zala tendre ko sali mabete pour yo linga basa loter pour sala motion ba cadeau la kise bolingo po soko meki kaka yo pesa ba cadeau ya nini elamba akuta na mtu proposer cadeau ya voyage apesa na argent de poche so mamu mutuka albi tcha on kana mai ngamo no sani non actualiser ton mariage il faut actualiser le couple tika mamba kala ta place bazong c'est-à-dire il faut la mobile en état d'âme asala kani auti wapi alinga balanga pona nini calendrier oui bila kutatuna ambo ya on a bien actualisé libale comme actualisé bon ça la mise à jour ya calendrier ça là qui asala kana l'état ayena vélo ayeko balangai amtema madame bafanda sans prophétie mais alelo et comme actualisé ya mokileza kobe ya kobeba mutozo ba loba la epona nini awo balo nde ngana yebi batu mususu baza basi ya bonane neni taba bonane mobala bimisi monga bale me po ali ayi asambwisa ça la constat mi bale mingi babali basi me babete monga ba désert même pas pris 6 mois mariage une année ça la constat ma bezo bima mi bale musu pe bataba bonane na lobi no mi bale pa bonane bazali ozobala taba bonane ozobala nani crime kole komika kozobala za taba bonane te mobala mususu anena bambongo nenga zona nenga nyoka sanzela ka bena ba aventure sala ka iba kambonga l'état ko balo ça facile mais abali opo o sa partenir na ye comme ça azwata ko leo lokola soso topé tabayani ya bonani ni ne zolo ngi solibala donc batono babalité baba zo baba ngonde baraté te bazo sala banalise que na koki kondima na bala n'importe qui je dois prendre tout mon temps na ba mobala na lingelinga nini auti wapi famille nini merci beaucoup maman Cynthia Kapachi merci pour libala comme makambo bela mabe za souté parce que diable a chami sumine nene wapi na libala mais kala sata na betaka libala nini kara mais biso le to tomber victime d'où avant de s'engager nango il faut total ba paramètre amen bata théâtre faut pas se repentir quoi nini avant to kota na bata théâtre ba se repentir dans un message ba se repentir au moni mikolo nga na pesa ka prophétie na pesa ki ozomo na baliwa na pesi prophétie mikolo théâtre ko bimana buzoba moko ba ko finga na kati mais comme ba comme kotinda na batu ba sala na mabe. OK. Bata théâtre baza parmi bato ba kolisi mabe kati na bango. Or mabe wana ba kolisi on a banzete te na nzota bato. C'est ça. Or bato wana baza bato nkola sala nini akela. On de ko Félix waze ko lobaki lobi yo osolo banda kunanga ndako nanga po bato bafane pano. Est-ce que bato bafana ndako no ba bato nani? Nzambe. Bato théâtre basali mabe na ba via bato ebele et puis entre ba moko ba basali mabe ebele et puis mabe ya koleka. Koleka même na ba soda na ba pasteur. Koleka bato nyonso. Ya onza malinga ba se repentir. Je demanderai au pasteur là ou à Bondera pour la banque. Oui, il doit bien prier. Je dis bien. Il doit cibler et Makambo et le cahier inaperçu. Ok. Je vous dis vrai, il faut l'aller là. On va créer même une structure de moko et une prière. On a besoin de délivrance. Bata théâtre, on a posé une délivrance. Bata théâtre, ma baisé Billy. Dieu m'a montré beaucoup de choses. Il y a un frère que Dieu a utilisé, mais mon nom à côté de la Bouzoba. Dichesse. Oui, Dichesse à côté de la Bouzoba. Pourquoi? C'était le seul frère, la seule personne que Dieu avait utilisée. Dieu a parlé dans sa bouche. Moi, je connais le monsieur, il n'y a pas moi, il y a Moli, mon Mirel, le Kunda, il y a Azaï Namateto, quelque part, au fond, il y a Kala 2004, 2003. Aïe, papa, ça, la théâtre, et pas Caleb, il dit, c'est un bon, hein. Juste moi, moi. Ça, je vous dis la vérité. Il dit, c'est Kala 2003, 2004. Ça, on a pensé comme moi, Mirel, le Kunda, il aïlanga to solo na PCP prophétie frère okene musika na musa na sakola pona 17 mois na prophétisa pona na loba c'est un frère sofane ba sekaka un bon mais na monde bakoti na ebité bakoko maîtriser gloire te pourquoi bakomo ndeba débile ndeba to ba Congolais maîtriser la gloire mais oh ba mito doki on dirait je sais pas pourquoi ou bien pas se faire voir ou quoi. Insulter les mamans, insulter les gens qui ne mettent pas au monde, c'est pas bon. Il y a qui posent ça dans le maman Cynthia. Ça fait trop mal, vous savez.
et puis qu'on finit le moi c'est moi c'est pas finir le si si maman Kalunga me connaît bien, je la salue en passant. Ayaka na fête moi na ngai to zape ba camarade na ye. Ayebi prophète Jano so alandia ko seka, o seka makasi camarade moi na ngebria. Na pesa ke ba conseil. Na elongine kaka wana nzamba tomboli. C'est une jolie femme aussi. Comment on appelle ça jolie? C'est une maman qui se respecte, na aucun ma bête, c'est pour la première fois. Nga mo personnellement ça na kinga soni na place naï. Mais non, c'est un kaka za muté mon n'est pas li, alimisa. Atala musara na épée aluke le nganza. C'est une femme qui prie comme vous. Oh, ala ba sakoli naï. Ala ba pasteur naï. Eh, afanda pena na liloba. Ya omoni même poison le qui est pas na eleki. Pas okufa na poison té. Amen. Eh. Alors maman Cynthia, le frère là a donné des révélations à la duchesse, mais bah tu vas y Duchesse ça fait parler de la part du Seigneur. Ma belle kaka c'est la bango. Maintenant bah les qui sont on pépé. Nous doit tenir compte nango. Exactement. Mais yemo ko buzoba ne bando ratasi. Ils doivent se repentir. Pe ba que le nganta ba keba. Sinon té. O ingel de kana monde théâtral. Ba tu musuba bando boya bande ona bango basala théâtre na moko yo. Merci Motolanzambe, on a déjà annoncé directement. Joe Mystique au braquet Motolanzambe pour a exhorté Bisso, Nandambo Etikali, le pharisien des hypocrites, le cœur de l'homme. Voilà. Merci d'avoir honneur sur la Bisso, numéro à Mosako les Awana. Au Benguier, au Solo Linaye, Kaya prière, aux on a problème, Moko Songolo Patala en tout cas, prophète Janoa Zawana. Pour na biso nyonso kaka pona ngate na yaka na epona mutu aza malade mutu aza na problème mutu alingi délivrance et surtout délivrance mutu aza na problème songolo pakala bato ba lingaka vraiment koyeba kati na nkolo oza na likambo moko elekeli yo kobeta te na moto oyo yebite po ekoma bongo beti lobi lo basali 12 émissions Luka moto na Nzambe betele di solo nde tozolo ba nani mentor na yo nani ate akayo po ya koloba bilobela na TVT nani soko za likolo akitsaka yo ke o keba lekisa nyoso tozomona po ba conseiller spirituel et pas batu belé bazate en tout cas to banga Nzambe puis tozana na merci ba on nyos ba ndibiso tozoter ko ka exhortation après prophète Jano Yemoko a désannoncer po mo par un journaliste Makasi formé par Cynthia Kapash. Talaka zo formé là ba pasteur. Prophète Jano lo bagabie mutalexinga ye. Ah ozo lo bandika mutalexinga Kapash. Donc nzamba zo lokumu bala nzambe. Et alors le moko kaka ezoleka actuellement dans l'entourage na yo. Ça va très attention parce que tu es avec le pharisien. Cria mikolo kaka pharisien. Il faut faire très attention. Ba pharisien ba ye ba ebisi nzambe. Yesu. Tala batuna yo bazo sala boy bazo tosa bibeko ya bampakate ya bancien ya mabele na biso na Israël ya bakoko Yesu lobi ambo bino pe bazo tosa makomi na nzambe te eza na mukanda ya Matthieu tala na Matthieu 15 na 13 okoba nango le bandel livre to fungwe na Matthieu 13 Matthieu 15 na 13 alobi bino pe botosa iloba na nzambe te Yesu akamati alobeli bango alobi vous êtes des hypocrites. Vous êtes des hypocrites. Yokeloko Yesu alobi. Yesu alobi boy. Il est répondu. Toute plante qui n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. C'est-à-dire enseignement nyonso ya mabe oyo ba pharisien ba tchaki na mito ba na Israël. Yesu aye kolongola yango. Enseignement nyonso ya mabe o ba koti sibino ba na nzambe na ba pasteur lelo o ba sote ya libanda ya makomi pona ko sepelisa ba posa nzoto na bango il n'y a que la vérité la sainte doctrine na biso ezali œuvre ya croix eza basé na œuvre ya croix ya ekulusu o Yesu aki kokufa pona biso poto zolobi ko po aseka oke na bilambo na biso to benyango la rédemption c'est ça la vérité doctrine efandi wana or ya makambo na lobi eza masumu yokeloka lobi abi laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Après, à l'obiboué, hypocrite. Abi, vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Faisons très attention. C'est-à-dire quoi?
na minoko na bango bazolo balingi bato na misala na bango l'église bazolo akisaki balingi nzambe. Mais en réalité plusieurs personnes sont tout autour de nous baza mitema mabe mitema kindoki. Yes alobi so otango continue alobi ce n'est pas ce qui entre dans l'homme, ce qui tue l'homme. Abi ce qui tue l'homme c'est ce qui sort de sa bouche. Ce n'est pas ce qui entre, c'est ce qui suit, mais ce qui suit, c'est ce qui sort. C'est-à-dire quoi? Ce que les hommes posent dans nos vies, c'est ça leur vraie face. Batebele ba komi kosani, azolo bana lingio na salibu, mais mutema neza musika na nzambe, bato ba komi mitema mabe, ba pharisien, ba hypocrite mna nini? Baza bato bazo tambisa bato na ba faux témoignage. Bible lobi. Na minoko na bango kaka faux témoignage. C'est-à-dire kotonga, kofinga, kotiela bato ba poison. Poison po mutachela yo e utaka na mutema. Pour muta salo mabe, ça vient du cœur. Or bato bazana mitema mabe babenga ngo ba pharisien. Or muta babengi pharisien eza muta za hypocrite. Or so totali nature hypocrite eza muta zo la sakazala na yo même esprit même moral. Mais en réalité, yene muta zo peso malade ozomona. Ba blocage ozomona na vie, ça vient de lui. Batako ozozwa na santé ezotande na ye. Musala nezobeba ezotande na pharisien. Siko problème na ngezani baba talibosa ko condamner baningo bakende ke église te yokuto kende ke église te yo kende ke église musa pharisien église na bibebu. Tu honores Dieu na bibebu mais ton cœur est loin de lui. Aujourd'hui plusieurs personnes mitema na bango sokomi musika na nzambe bango moko bazo boma mabala bato. Bango moko bazo tamusa ba faux témoignage bato kokose na bato makambo. Bango moko bazo kende ko lobela bato baba kambo e sala ki ba famille bato ezala diviser. Bango moko bazo sala bazo bokela bato ba malade. Bango moko bazo critiquer bazo tonga balingi mongo cupidité. Bango moko bazo tambola na impudicité ko sakanate. Bango moko bazo commettre ba cas adultère ko sakanate mais ils se disent dans leur bouche qu'ils ont Dieu. Or bazo ina bato. Bandi maka bagrasa bato te soki na ba pasteur. Oh azoboya yo mais il se dit pasteur chrétien. Or son cœur est loin de Dieu. Mais c'est l'œuvre honore Jésus. Désormais, évitez bato balobaka na munoko bolamu. Alors bana bolamu, loko vérifier na mutema. Kolanda ko esobi na munoko mutute, mais mutema muto éviter. Il faut faire très attention. Mitema bato se bébé. To benga ba mikolo les pharisiens. Ba pharisiens ça ba hypocrite. Ba hypocrite ba sala ndeni. Alors la kiso parir mususu kia sana yo. Mais ntoka de kotoyo. Flèche aux ozo, malade aux obela. Makamuno zomona mabe ezotande pa na ye. Ya ona ngai bana nzambe bo pambola manzama pambola bino. Place boza éviter ba pharisien. Tanga ba na mukanda ya Matthieu 15. Banda pena de bandina 1 tina C, ba 18 18 on comprendre qui est pharisien. Pharisien za ba hypocrite. O bazo tamola na hypocrisie, bato baza musika, mais na bible na bango ba olo ba makambo bien. Ya wana bien na peki solo ndaka makambo bien bato. Landa mingi zo bi mala mutema, ba acte bazo poser. Nazo sambela pona yo. Seigneur, j'ai béni tout celui qui a suivi cette émission. Na pas moli mutu nyos pe nazo sakola. 9e mois eza mois ya douleur d'enfantement. 9e mois eza mois ya faveur divine. Ce 9e mois c'est un mois de bénédiction. C'est un mois de la moisson. 9e mois eza mois ya moisson. Ça va commencer dans ce mois de septembre et ça finira, ça va aller jusqu'au mois de décembre. Je prophétise pour une personne qui a suivi cette émission, qui me regarde à cet instant. Je prophétise, je dis comme ça, à partir de maintenant, au moment où je parle, je prie, tout change dans ta vie. Aujourd'hui, dans le mois de septembre, ça va aller jusqu'au mois de décembre. Ça ira jusqu'au mois de décembre. Et à partir de ce mois, tu auras un témoignage de témoigner pour témoigner à la fin de cette année. Parce que plusieurs personnes en manquent. Il arrive à la fin de l'année, il ne sait pas qu'est-ce qu'il peut témoigner. Parce qu'il n'a rien vu dans sa vie. Laisse-moi te dire une chose, toi qui m'écoutes maintenant, mon frère, ma soeur. Si tu n'as rien, depuis le début de cette année, tu n'as rien vu, en commençant par le mois de janvier, jusqu'à aujourd'hui, au 9e mois, bien aimé, je dis une seule chose. Témoignage n'a eu à décembre dans le mois de septembre. Nyo se resala en septembre a pona eu ekosimba. Nazolo bala komo na yesu. Là où tu étais malade, touche. La guérison, ça commence maintenant. Jusqu'à la fin de cette année, il nous reste que 3 mois seulement. Or, chiffre 3, et ça y a accomplissement. Que le Seigneur accomplisse ses messages. Oya pesayo, ses promesses. Oya lobana yo ekokisama au nom de Jésus. Na telemeli puissance nyo sa ténèbre. Pe na pambolio, ma porte, il y a bénédiction et fungwama. Yamba miracle na yo kobana na septembre ti na décembre au nom de Jésus. Amen.
Merci bien aimé Bolandi Biso. La chaîne Oyo préférée pour Nabino. Car Nenge déjà lobby. Tozoko kende vers 150. Pourquoi? Parce que tu comprends que Batu Balandaka mingi makambo eza malamu. Or makambo malamu efandi kaka awa na chaîne Nabino Oyo bo préféré bolinga ya Kapash TV. Pe moko na moko place aza. Koba ko bonde la pona mama na biso Cynthia nzamba ko bako pese mayele apese boanya apesa impifo pouvoir apese force ezali nguya pe makasi ya kokoba na kolendisa biso à tout moment bisika boza chaîne mobimba ya Kapash TV etombeli bino poko elamu tongo elamu butu elamu na bandeko nyonso oto sala na bango na chaîne oyo ba pamole bino pe ba pesi bino bambote ebele botika la malamu bisika bozwami kobosana te soki commentaire ezali ya kosala bomo mesano salela biso kaka na se wana tokoyamba yango tokotanga pe tokoyeba nde tokoyandola mabe kaka kofinga parce que na chaîne oyo toyebi kofinga te bino moko boyebi to permettre kofinga te mais pesa idée oyo ezali constructive pour bandeko mususu bayebana ko bénéficier nango. Merci beaucoup na ba Obolandi, merci na réalisateur na biso otobengi papa na biso Joe mystique ya nkolo ya mokilité nzama pambola ye apambola bandeko nyonso tu oyo bazali ko sala ke chaîne oyo keneli boso o bazali ko sunga de près ou de loin spirituellement, financièrement, matériellement, surtout moralement na ba conseil par maman na biso azali DG Cynthia Kapashi bisika bozwami kola pambola bino na oyo bobimisaka azongisela bino pe au centuple. Au nom de Jésus, amen. Merci beaucoup. Topambola bino à la prochaine. Vous êtes la prochaine numéro. Bye. Kapash TV. Kapash TV.